Mukebai asali abeti orge otika kimanja cité. Donc aux hommes qui mangent na yo tina politique débordé na lekindelo place il faut na telemanga na lekisi bako kanganga itwana état de droit. Mon frère yango na biso keza ba IG ya bato FCC na tuna na mutuna kuna na Congo central banani baza majoritaire FCC parce que banani ba voter le sous pour que balandela atuma tubana na justice te banani ba voter parce que bango ne baza majoritaire. Alobili cela 10 000 etambo mikuna. Oui, c'est que bango ne baza na kati ya kosala ba makambo na bango wana pona ko avec le peuple po ba keneza bango te. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwilio na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mukie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko, le sérieux de Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroux. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Nane bitumba ndenge toyoka ke ya azaki pe combattant na IDPS Mike Mukebai j'espère bakanga ki ezaki liti oyo tant président de la République azaki pouvoir bi ke mutu azana droit d'opinion na ye mais lelo na tant tozali awa Mike Mukebai azali na boloko bazali ko kanga yo en tant que militant oyo pe le kana période wana pona minute oza susu parti oza susu opposant oza parti au pouvoir tant yo monaki ndeko Mike bakangi avina yoko kozali Mike Mukebai asali abeti orge bale beta makana principe politique esa makana principe mboke tambola kana mubeku donc soki otamboli sokolandisa mibeko te bako kanga yo atane na temi bona alo banana soki na déborder na lekindelo place il faut na telemanga na lekisi bako kanga ngai twana état de droit to aposa que non loi eza la vie na mboko c'est ça au moins Mike a débordé azo mérité donc ba sanctionner. Mon frère yango na biso keza ba IG ya bato FCC na tuna na mutuna kuna na Congo central banani baza majoritaire FCC parce que banani ba voter le sous pour que balandela atuma tubana na justice te banani ba voter parce que bango ne baza majoritaire
alobi lisolo 10 000 etambo mikuna. Oui, c'est que bango nde baza na kati ya kosala ba makambo na bango wana pona ko avec le peuple po bayeba ke neza bango te. Donc bango batindi commission na bango kuna po bakende ko kulandela makambo ya nini ya matubwana bakomi kuna. Oh nini ba député sur ceux qui 42 députés 21 ont voté po basimba matubwana te 19 n'ont pas voté. Ba yebi makambo bazo sala batika ba je wana parce que tango toko tomboka bayeba ke biloko nyonso bazo sala wana tozana kati ya koyeba ngo mutu bosani yango azate to yebi bale ya FCC na kashi tozana bango libala mais to yebi ke bavandi na biso lokola ondire puku nanya donc bazoluka bavandi na biso mais bazo piéger ka biso mais biso pe to amayele koleka bango bazako piéger ka biso to yebi ba piège na bango mais tellement que Fachi aza mayele makas moyen ba contourner ezate il faut baluka ba stratégie belé o bazalaki na o bazana ngwana eza mukie bako biso te ndeko tomonaki mokonza mboka ote kosola na mtombongo ya belé aux États-Unis Bill Gates est-ce que koye ba contenir les solo o ba solo laki parce que tolingi to laki sebino ke mokonza mboka zolala te donc azana kati ya koluka bonheur ya peuple congolais partout bisika zokende. Donc bisika nyonso zokende azana kati ya kobeta ka ba porte partout po bato wana bayaka awa na Congo ko investir po ngai na yo tozwa misala po ngai na yo pena tozwa misala nde eloko mokonzi mboka azana kati ya kosala donc azana kati ya kolakisa peuple na ye oyo votaki ke no na lalité nazo sala musala nazo kende ko beta bikuke partout po bino bo se retrouvaka comme on ngeza bongo Joseph Mboma ndeko Joseph ozali militant na kati ya UDPS lelo tozali na lisolo ya Congo central ndenge d'abord bazongisi gouverneur wana oyo ayokisaki na Congo soni pe ba peuple congolais soni avine gozala ni bon avina ngeza boyi oyebi ke eloko eleki justice ezati eloko eleki justice ezati biso peuple tozala libanda mais na kati ya politique en profondeur kuna biso tokomaka te nyonso oyo wana esalemaki toyebi bien ke te ezalaki na stratégie moko boye eloko moko boye balingaki basala mpo ebimisa kaka gouvernement kaka ya chef de l'état mpe ya premier ministre Ilunga ebimisa ngo ke te eza gouvernement moko boye eza na ntina te chef de l'état aza na eloko ya koloba mpe te mais en tant que Fachi Beton atikelaki justice aire bazwi balambi yango baye babimisi batali ete eloko malgré tout ememi mabe moko boye mais eza na bato bayaki mpo batrahir chef de l'état bon mpo chef de l'état abima mutu mabe te mpo chef de l'état abima incapable te c'est que futo zongisa produit oyo mpo oyebi ke na kati ya FCC eza na baproduit oyo eza ya bien eza na baproduit oyo eza ya bien jamais tokoperdre mwa produit moko boye tomoni ete eza ya bien likolo eloko moko boye oyo ezanga ntina discours ya ndeko na biso Fayulu oyo asalaki na makala alobaki mwa makambo ebele atiaki mpe kitunga mpo na Mike Mukebai basunga libota na ye pamba te bakangi injustement oyebi ke esekisinga makasi oyebi ke politiki soki ozosala politiki fo otikaki manjasi te donc ozomemaki manja na yo tina politiki donc place yana na mona neti ekomi eloko mosusu comme si alingi ke akomisa politiki akoma kosala ngo na ndenge ya kimandia abimaka na nzela abanda kosenga mbongo tokosalisa ye aya ata awa tokosalisa ye mpo eloko wana asalaki vraiment eza soni makasi un politicien soi-disant opposant oh kitunga yango yo boya bochaka mbongo mpona to ebimisa Mukebai ana tinenge azana bilobela ana nyonso alobaka na tele oyebi ke balobaka boye na ndenge na biso ya Kikongo na Kikwiti mpe na bandundu tolobaka boye mwana nsusu kana mefuluka nzungu seke mama na ndike na nshi c'est que yo erozoloba déjà bilobela c'est que faut en soutien mo boye o ezo soutenir yo donc yo zana soutien te o ezo soutenir yo o comme loba bilobela er siko ezo yinda ba banda sa loba cotisation Mukebai er loba bilobela na télé est-ce que à ça la examen de conscience que jour makamu o erokomelanga grave et en plus mbongo oyo ya aliaka kuna apesaka peuple te apesaka bato wana alamuka te aliaka yango ye moko na mwasi na ye donc eza ndenge redi ya misa yemba ke
ozwi moke bomba moke mandat ya leta esilaka donc ye ere anaki olia anaki obomba te anaki oyeba te ke makambo wana azosala jour ekokomeli grave sikoyo lelo ekomeli ye grave mpona kotinda bakoli na bino na Kinshasa mpe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na baagence esilie. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola koli na yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko, le sérieux de la... Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papillero. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.